Patanga okota santi akobima te aloba yango mwasi nanga azongi vierge ou bien te o ezaka libolo ya mwasi nanga nga na sibaka o bien je suis venue vous montrer comme une femme il peut laver son bolo. Bon, moi si, comme elle se lave, à ce que la libolo nae propre. Moi si tant la mkaranatongo, il faut qu'il part aux douches. Quand il part aux douches, à lui cantine nae. Puis, il a parti avec ça dans les douches. Alors, comme il va partir avec ça, elle va commencer à se laver dans l'intérieur. Alors, tant que tu s'appelle na scène libolo na ye, abandana lito, mon mi s'appelle na yangoti. Abandina li s'appelle na liboso, au côté sango na se ya libolo na yo na serse na yo na se. Au bandi kosokolo zo sopela mai kisa moi si eza kaka mai eza nango te okende na coin tu peux racheter même des médicaments pour que tu mets dans l'intérieur non okosomba ka mai na yo ka na pompe ka kokotoka oki osoko libolo na ona se ozwi liboko na oyo munene obandi kosokola na se ozo balusa. Les médicaments de libolo, c'est l'eau. Lorsque tu pars se laver, au pandi ma colono côté si li sapinao, ozo sokwano doucement. Malembe, mbang te. Tu fais avec qui? Ozo sokwano ka malembe. So moni obimisi sapino soko liboko. Omoni ke liboko no sozongi se ekota te. Et ce qui kawana te aux asuli boko na mibali obandi ko sokola tongo sokola na kati omoni ko bimisi so sokola ozongi se simbite ozu suli boko msusu obandi soko balusa ozo sokola so ezate ke na bite ke obalusa so pendeni te ozo balusa ko cho pena tina soko mona sena biso kuna na vage na biso base eza lokwa mwa bouton lokwa mwa lidusu mungu do komi penza kuna osokoli yango vi so sokoli yango omoni ke sili obimisi ozwi ya suka mwana suka so omoni ke forcer ke kotite ya se koteli so omoni koti eteli te ya libolo no dona vage no na se kuna ya biso ya basi se koteli te ya faut sokola bien moi si femme mariée ou bala yango mona to kimisa ba papa pour rien maman faut yebaka ko sokola ou mana mobile ou passer des rapports sexuels ou ebiko sokola te maman za sonia on a kata basi zo de la lokwa mai poani pour y avoir chocolat, faut que y ait chocolat. Moi, si faut que ça propre. Au sein misalo scolaire depuis Tongo, ma colonayo est propre. Au là tu bien, au c'est moi poudre na yo, au vandina moi rouge quoi moi mouki. Au là tu nos gravité. Moi 5 nous ta sans soutien, ça va faire rien. Aux anodo, aux anodo ni chaud ni froid. Ils ont s'occuper na oti. Et tel que mon papa moi papa beti moi tout à mon nazala rappelé na moi si ezalaka mo ba bien mobu mais papa ya kucho bande mobu oki oluka ba ujana aluka biso ba ujana toye to soigner ma case ton corps donc yo motongo mona ozo retrouver tes papa kota ki déjà na biso maman fui boko sokola moi poudre na yo moi parfum et ça la rend moi ba bien faut y bosokola 3 fois la journée au sokoli na tongo au sokola pokwa quand tu te laves bien donc oyebike so na lamukaki na sokola na tongo bien na 12h na sokoli avola là au sokoli bon tu vas sauver beaucoup des hommes. Donc je te dis franchement, moi si soko lali na bavon la na mobali na na butu au sokoli bien, ou tu moi poudre na sa ma peka, ou tu moi poudre na moi pemi na mi pende.
pour vous amour propre. Au choisi moi caleçon nous allons une journée mobile. Au latino caleçon monsieur ya zana sekando ni za gitu quoi. Notre bal te biso ba ujena meton no bala. Mobile nga ki mate ozananga tongo poko. Coller série. Ça va être du bien, c'est fantastique, je te dis franchement. Ah ma chérie, yo muto landa ngai, yo kanga non loba nanga mingiti. Na loba kandi naza. Na loba, est-ce que na lobi mabe? Na loba nanga boye na ote ayo. Ya papa tanga okota santi, akobima te, loba yongo mos nanga azongi vierge ou bien te. O ezaka libolo ya mwasi nanga nga na sibaka o bien meza noka ya yo kaka nzambe na ebite ina saboni na lobandeni bino ba fille o bozaki bobala ba marié bozo bala mais bobi komi chocolat en tout cas c'est drôle et ça nga passe bobongisa d'autant bolandanga nga pe na misano vanda na mvanda mina mikolo koyoka ka mingi omesana koyoka mingi mukolo peso mo conseil oyoki awa esunga yo ne ba tsomo ba implice oyo zangaki ezo compléter moi si faut koyeba kozala propre ozolamka na tongo sokoli ozuma brosse na yo o brosser ko brosser la likala te poni ko brosser na likala basela biso ba pisto dana po brosser na minu na yo na brosse otie moi kiss na yo o brosse yo zo likala jeune fille nga na epesa nga kanda noko giflota siko mobali ana tongo brosser na likala okyo po pese bis lobala nga no pese no business pourquoi tu moi mobali tongo pese na business okyo no so na siombe est-ce que tongo kino tele katela asoyanga mbebo pona soki mbebo po o brosser bien te. Je te dis franchement, maman chérie, dans des nazabou, ton alamkana tongo, je vais prendre mon brosse. Quand je pars me brosser mes dents, non nani kango kitoko. Mon bel nanga tango ya na pourquoi na bala ngati. Même nazana moi chérie nanga moi likango. Donc non brosser car on a bien. Ya ata mbala bato tel ngati mbala mtalate. Donc dès qu'on a vu que moi brosse na bossé na propre na tie moi poudre nanga na tina ka single nanga moi li puta ka la gomme aya na bendi boti so na tie ka moi misnabo ozati bino ba femme mariée faut boyer ba tu sais je te dis franchement ma chérie bon donc yeba kosukola iba kosuka mibali boki mabino bino moko nde boki misa mibali ba femme mariée non c'est surtout bino ba femme mariée pour biso ba ujano mama na ote mninga ujana po ayebi koleko tongo ayebi soin ko banda lo chilobi no te ndeni mais no te yo mutoza ndako olela mobile nanga kiminga mobile nanga ke ya kolela subunguti tongo landanga omundanga na olekabo mpona yebi oyo ela bino mibala mnomo baya ko yebisa biso alors tango landanga ya foi baka ko sokola nga na ebe na pe mingite mais quand non c'est apprendre au cas ya muki wana ya yesanga mo ba bien moko comprendre nga moi émotion mo bino ko kate tu sais quoi dès que je sors on me dit ma chérie tu es la reine tu es la belle moi tonton merci beaucoup donc ça là nga mo ba bien mon bal comme ça ba façon mo yebisa non moi so bima papa obongisa ita qualité mobala obima bongisa qualité kotike mbala latika bongo mobala juste ki bonga kei mama eza bien te mbala molandi na moi chambre papa boki osokola na eno na tongo tabino mibale isana moi bien bo sokolo bino mbaye boye bokoti obongisi moi col olaiti moi ketch moi chaussette papa ya tomela moi ti otili moi ti na tasse isala moi bien mombo otili moi ti na tasse akomelo so moni akomela te obalusaka lokwa mwana bébé omelisi pa melisi obimisi na babalo ki otiki na pourquoi tongo ze na 12h so mon à repos chérie tie c'est l'heure de pause je voulais te souhaiter bonne journée et ça la moins bien mobali so azongi oyembi na saki na ye so akoti na ndako ozisaki ana odepose no mpandi opesi no mwa bis ya mwa bizana na kokufa
Nebisongana kokufa ngana babise ya yo embrasser comme mon mki. Obise yiwa moi vangwe. Po utino msala olembisi mon mki. Ya olembisi mon mki ana ojusa kinoti mon padi moi bise. Obise papa olongo no moi chemise. Obinati no maina douche sokola vulia. Soit boy. Ça va pour même mes athéos comme un beau taulier, soit lié, soit lié, soit lié, beaucoup de chambre, li solo à ma casse, et qui m'a ma casse tombe au vendinaye, dans un bisoya, bah point li bala, et mata. C'est mes kataï, abisso, grand frère, moi so, pas, yété, n'abio ya, ou le bezaka yé, n'a lingé pour aller tomber, bolingana, tombe, zala, cabine mi bal. Yo moka, moi, faut bobongisa, faut bobongi, ya li bala, ya cher. Libala mikolo comme il passe papa maman yo muto bateli ma femme mariée on t'a honoré ya foyer baka tomba honoré wana moi le pété wana izala moi bien ngalinga tala nga juba tanga o na albo vide mais juba tanga maman e nanzela fille mbotanga ka bonjour bois bien nazala bongo ya ton na lo parce qu'on a pu son mbote mais nazala zu amakasi na mobile nanga na yaka mabe pona linga ba jeti tongo mona nga boy don bima na ye kopese mbotete pomba nga mo abi so monanga na yaka mabe de na boy donc nga moko na abi mobile nga linga ba mo na vandi papa tina finalement ba bouton moi et ma maman bolingo oui bien ouais maman femme mariée je vous dis quand je vous dis ça il faut écouter ma chérie. Quand je parle, ça tu vas négliger ça. Tant pis pour toi. Moi je parle et puis je sors. Donc non, le baboué, non les cas. Et ça là, on va bien m'ouvrir. Non, le bana mutayo qui a l'antipi conseil. On pourra peine à l'anda conseil à battre. Donc non, l'anda maman na moi na simbo moi l'indef. Et quand on ne peut pas payer $50, bah payer 100. Il y a un niveau. Osimbi moi lindefu wana oyo fini moi bouton somo so fini moi bouton na et mata moi bolingo opese moi bis et puis c'est papa bonne journée OK malam bon travail yo ibo souhaiter mon bon travail te oyeka otiki moi on mo kebui ya yozanga tendresse boy te mbal baba na douceur papa bon on ka mukebe papa bakisa te oyo simbi na moi code et chez mon joana moto na kene na windi baba ndeko kolinganga yepitonga yoka bongo nango linga kiyo papa tika omoni soko negligenga yeba tonka na obima na opesa yo pitongo ya na poko ozana mbanda papa je te dis franchement donc faut encadrenga faut ba kolengela ngai poza na bambanda te so lengela ngate papa ozana na bambanda mimi alema na lingi omi ujana na oye yo aye. Donc il a lingo ma casse na monyo te meka ko yoka et ça nga ba char d'épaule na habité dans le bani o etikali na bombi na bi prochainement non yes na ba nouveau modèle bo sepela na on bandi konanga bo s'abonner na Carrefour des Stars na sepe bino ma casse do bo s'abonner bo yel swebele toza na bino eza shopway de tozana bino eza show taille tozana bino na on continue na bino donc bo ko sepela to monani bye.